soki naza na amour nakolinga ka famille nanga réussir c'est vrai que bato nyonso ba réussir pour Congo évoluer il faut Kabila kaka azala pembeni wa Félix soki akiti na kisala ke ndotala Kabila soki alinga bimaki ndotala Kabila c'est ça l'amour on te za ba distraction bazolinga ba embrouiller biso batika makambo balingi basala Congo pour évoluer eza ba prière na bango te Congo évoluer pour il faut bolingo ezala ndo eza motuya eza ba prière na bango bazolinga bakosa bato wana te balia bato babuma bato ba continuer ka kobuma bato babuma bato ka nengwana bazokosa biso ba osambela kosambela nini wana pour Congo évoluer eza bonne volonté à ba peuple congolais ndenge bozali wana so bozana bonne volonté pour évoluer tala na makambo ya coronavirus Congo ezobimisa 1,800,000 pour na coronavirus lobi natali bo babongisa stade Kamanyola bache 6 millions coronavirus 1 million stade Kamanyola 6 millions on dit mito bato eza niti ba pantoufle mouillé penza Etienne Tshisekedi ami retrouvé na Belgique na clinique oyo Orly Ilunga zalaki médecin directeur na Belgique tango akomi na Belgique Willy Michiki a la déclaration moko makasi na ebiso yo mi rappeler soki Tshisekedi azongi awa vivant bo basanga musapi na ebi bo mi rappela siko soko tali bana Belgique ba ami Willy Michiki wana zali Orly Ilunga zali tango Tshisekedi akufi Orly Ilunga na Congo directement comme ministre de la santé. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Vous allez faire ma présentateur de l'émission, ça sentit un beau garçon. Yannick Wenge, Yonde Makam. Allez, joye, kangaye, finaye, ngurutaye, joye. O kata satana masasamba kata bao na se ali mpombe obi mpombe. Bonjour chers amis fidèles internautes de la 3x www.kinelengi TV. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre partout au monde. Vous êtes à Poto, vous êtes au Congo, vous êtes en Amérique, vous êtes partout dans le monde. Vous êtes l'émission Nabino débat sur les plans. Merci vraiment na ba remarque Nabino. Merci na ba suggestion Nabino, ba commentaire. Ils ont ça la bisoto gros app nenge ba en anglais. Donc je suis vraiment heureux de vous rencontrer encore. Aujourd'hui vraiment je suis heureux. Je pense que émission Nabino boza vraiment boyambia ona bosolo site Nabino Kin Elengi TV boyambia ona mutema ezomona na ba view ezomona na ba abonnement bo continuer toujours ko s'abonner et ko ça va bien na ba prochaine émission tant ko kota boko recevoir en sans problème. Alors avant toute chose ndenge zalaka la Bible nous dit comment on sort à l'Éternel nalingi nasenga pour Nabino nzembo oyo ezo cartonné na minute oyo ils a déjà na banda kuna bino ils a déjà na ba site internet ils a déjà na YouTube il y a Rebecca Boulaima de la Kin Elengi TV bozaki na sengo yo ka nzembo na bino oyo na yebi ke édifier bino epesi bino sous sagesse epesi bino intelligence na ndenge ayembeli. En tout cas merci beaucoup. Je reçois pour vous aujourd'hui ezamba liboso te ale canal Kin Elengi TV aleka ki déjà boyoka ki bo sepela ki na ebo tininga susu na luka na yamba eli susu pour aloba ki bien aloba rapé bien. Je recevoir pour vous Lumumba combattant ya fui d'ici awa. Bonjour Lumumba. Bonjour. Bonne santé. Toza kitoko kabino. Merci beaucoup Lumumba. To yambi oli susu awa na Kin Elengi TV. Na ça la question question à poser le Lumumba. Première question à Lumumba. Tout ça on analyse. Le fait Etienne Tshisekedi akufa na nini? Papa Tshisekedi. Que son âme repose en paix. Wana président nangai. Wana chef nangai. Ça la nga
pasi penza na perdra ngana mi appropriaka ye na mi appropriaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba tango akufa esalanga pasi penza kaka ndenge ezali rapport médical epesaki akufi boye nganzaka place rapport médical ezalaka te parce que ezalaki mensonge na raisonna mingi. Etienne Tshisekedi ami retrouva na Belgique na clinique oyo Orly Ilunga zalaki médecin directeur na Belgique. Tango akomi na Belgique, Willy Michiki a la déclaration moko makasi na yebi so yo mi rappeler. Soki Tshisekedi azongi awa vivant bo basanga musapi. Na yebi bo mi rappeler. Siko soko tali bana Belgique ba ami Willy Michiki wana zali Orly Ilunga zali. Tango Tshisekedi akufi Orly Ilunga na Congo directement comme ministre de la Santé. Ministre de la Santé a travaillé. Orly Ilunga bauti kokangaye ba condamné 5 ans. Tango musala esili. Balongole musala tango balongole musala. Batika ki libre ta kende balobi ki aibi nini mbongo ya nini ya nini o ba finança makambo ya Ebola aibi batiki yana minito ba utaki ya de cela soki 1 mois ou 2 mois ba ocho condamné 5 ans balingi batika ye te pour ko dévaler ngai nazolo balingi batika ye te pour ko dévaler ba otiki pour dévaler parce que muto ayebi mort ya Etienne Tshisekedi kitoko ezali Orly Ilunga. Mais Moutouana zalaka aucune fois membre IDPS. Orly Ilunga wana. Azaki nan Orly Ilunga ngo. Asa mutu moko utina ne yaka boy. Abimba mo. Po aza na relation na ba. Po ba empêcher de Orly Ilunga bimi. Po ya kubumela biso. Po ya kwa achever Etienne Tshisekedi. So tanga bomaki Iye, tanga bomaki papa mse Etienne Tshisekedi azwaki nini? Sinda ko prime ni ba pesa ki. Prime ndeko koma ministre de la santé ya Congo. Na gouvernement ya mosusu ana nani? Chibala. Avant Chibala. Po azalaka membre ya IDPS te. Badi Banga. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé aye na Bruno Chibala. Ministre de la Santé. Ezaki pona iloko wana. Musala ya salaki. Epa Chibala. Ministre de la Santé. Ali na eba mbongo forma lingaki alia. Po soki musala esile. Azaki na mise en disponibilité na musala na ekuna na Belgique. Ndenge musala eza. Il faut zonga na musala na ye. Me bakangi soki to libérer muto ya kolobela biso vérité. Ezaka ndenge oyebi ndenge Edika Penda za na prison. Ndebo yepe. Yena Edika Penda bazaka même cas. C'est-à-dire mutabumaki na ko yebso mutabumaki Etienne Tshisekedi ezali Orly Ilunga. Siko Orly Ilunga loka problème na ngai. Parce que yenda yebi, il faut yebisa biso vérité. Ya obuma yenda buma Etienne Tshisekedi po ba pesa musala. Ndeko ezali. Merci beaucoup, cher ami, fidèle internaute. Je pense que qui question Botunenga, Natuna Lumumba, Eza Orly Ilunga. Orly Ilunga. Orly Ilunga, Ndé Abomaki, Etienne Tshisekedi. Voilà, et le message est passé. Pendant la posant maintenant, il y a saut des moutons. Saut des moutons, et ça les rage na Congo. Batutu bazolo pela, na kini wana. Saut des moutons, ils animent. So de mouton ngai pe omoni na kotala na français mingi te na kanisa ke ezali ba mouton ba yo sauter likolo ba te. Moi aussi j'ai pensé à ça. Ngata no ka za saut de mouton, zo ka saut de mouton. Eza ba omoni so de mouton. Na mouton yaki na ba kambo so de mouton. Yo ka ndenga lobi. Soki boko fêter fête à Noël na so de mouton. Soki ezate e kozala ngai te. So za mouton sala ba déclaration. Nani wa ça? Azali. O mutu lo bazana prison yende mokolo baso yende mokolo baso de muto omoni na politique congolaise chaque fois ba momo ko asike yaka maka momo ko asike yaka
so de moto ekoma ineti mwa sika eza eloko te tala ndenge toza na Afrique du Sud baso de moto eza combien oyo babametela yango masolo eza na ntina nini eza mpona yedeka population po bato batambola neti afuni na bino nzela oyo eza epa na bino eza kaka so de moto eza normal mais sikoyo na Congo balinga basala eloko moko comme extra mais parce que babiloko ya bongo na Congo ezalaka te yango ata soki ezali soki eza te ekosala nini na ndenge basali na bazelo mingi wana biloko wana ekobukela bato na mitu basala biloko baza na mayele bozwi mbongo bolie bocreye bacampagne moko bandozwa nsima na Afrique du Sud ekende nango na Kisasa bino moko mpo bosalela biso bamo wana kaka baso de moto so de moto eza eloko te ese Congo na Kisasa toza besoin na so de moto tala Egypte ndenge tosola nayo Egypte ekomi na capitale politique na kati ya Caire bacreye capitale politique batiki Caire ndenge ezalaki construit baconstruire eloko mosusu Kisasa ndenge ezali Kisasa eza kala ndenge ezali mais tanjo ya Kisasa eza munene bakoki otonga te Kisasa baso de mouton wana mbongo bagaspie na baso de mouton wana ekotonga Kisasa mosusu botika masolo wana tala distance tozali yango awa Johannesburg Pretoria mais vide eza lisusu te vide eza lisusu te mais distance oyo eza simple neti na Kisasa ndenge tozali toza capable ya kolongola Kisasa place ezali wana batongi Kisasa ya sika makambo ya sika ke batongela biso baso de mouton tala makisala komi président na Sénégal minito makambo asali na Sénégal capitale ya Sénégal makisala makambo asali eza nini soki moto akomi na pouvoir il faut asala eloko asika eza oyo bato bamesana yango te eloko asika eza so de mouton te batongela biso Kisasa ya sika aéroport wana aérodrome wana bobenga yango aéroport soki tobandi totelema ba aéroport bobengi njili wana aéroport eza aérodrome lancer eleki njili lancer ya oyo awa eleki njili. Merci beaucoup Lumumba. Nayokaki su soso Tambwe Mwamba a déclaré qu'il est comme président de la République. Na évité il peut quoi qu'il yo kanisi na du temps ya oyo Hippolyte Kanambe Tambwe Mwamba lingasa lelo ba nengwana na Hippolyte Kanambe Tambwe Mwamba lo ba nengwana c'est parce que Kabila est dictateur te bolo ba mutu soki oza élastique n'importe quel mbwa ko sakana nayo tala mwana nyoso azotelema na télévision on a élastique yo moko comprendre ndenge ba Hollande ba comprendre tala mwana moko azotelema na télévision président nazoloba pona coronavirus esila zwa drapeau tchana se fukama wana bando sambela na Hippolyte Kanambe mutata moko lo atelema se lo betiza ndengwana abimate osuisi ko lo ba wana ngana uzaka libanda na betio ba gifle ngai président soki nazala ata pembeni je ne souhaiterais pas je ne vais même pas y être à côté de du président de la République na ngana ipsa président atika kolata ni université omoso ya bandula ta tenue militaire parce que congolais faut beta IPR moko ba juif pour ceux qui me retrouver dans l'église ndenge azomi mona prophète amoni ki azali kolo abando peso ba prophétie nzamba lobi soki yo talanga te okokufa nzamba abando bangisa comme net fantomas boye ndenge nini nzamba bangisa te mutu akufaka par rapport à lisumu eza par rapport à oboyo kosala eloko kosalela bato eloko te mais bato nyonso bazolinga chaque fois babangisa président un président boye na boye oyo Tambwe Mwamba alobi po Félix azali wana ndazwi courage alobi atelemi alobi ndenge wana nano amérité ozala arrêté Tambwe Mwamba wana ye to tara ozala arrêté eloko nini ya SCD ozala arrêté. Merci beaucoup tout le monde qui c'était 2 ou 3 jours passés Joseph Kabila randa qui visite ndako ya Félix Tshisekedi zaki ba prière qui zaki vraiment dégâts moto kitaki total agé on RTNC absolu baton Félix et pour ça on mono ezani te ngai na souhaita to sana na nzambe te to tika nzamba za la nzambe ba comédie na biso to sala ngo place moko bon ba sala comédie ngai na yo to sala comédie na biso nzamba tika la nzambe bango bale bazamba religion mais tu sais qu'il y a des chrétiens Hippolyte Azane il est pas religieux asa musulman c'est quoi ça l'écuménisme et au fond d'année tour de Babel c'est tour de Babel
tosala moyen biso nyonso tokutana na nzambe bino bokutana na nzambe bino oya reconnaître Yesu comme Seigneur oya reconnaître Yesu comme mwana mutu so bokendo fanda place moko omni wana bilo nini omunde place bazofinga biso dala tosakana na bazoba wana bamona ke toyokanaka wana za basakana na biso ba okosambela bisika moko te pe po tobongisa Kongo eza kosambela ndenge basambela wana te kobongisa Kongo ezali oyebi mwana oyo Yusufa musicien mwana tabule mwana vie tabu alikina nazosala publicité ya TV5T parce que minito nazona nous saluer le président Yannick Wenge mbote mingi po nazana chaîne na yo nazolinga na apporter quelque chose atelemi batuni question la définition ya politique mwana wana alongwe na définition o batunyoso bayebi scientifique alobi la politique signifie l'amour ngana zaki étonné hein comment l'amour abandi ko démontrer ngo ce qui tozui politique comme amour to chango na Congo so inaza na amour na kulinga ka famille na ngere sir c'est vrai ngaba tunyoso ba resir pour Congo évoluer il faut Kabila kaka za la pembeni wa Félix Soga kitina kisaka kendo tala Kabila soki alinga bimake ndo tala Kabila c'est ça l'amour on te za ba distraction bazolinga ba embrouiller biso batika makambo balingi basala Congo pour évoluer eza ba prière na bango te Congo évoluer pour il faut bolingo ezala ndo eza motuya eza ba prière na bango bazolinga bakosa batu wana te balia batu babuma batu ba continuer ka kobuma batu babuma batu ka nengwana bazokosa biso ba osambela kosambela nini wana pour Congo évoluer eza bonne volonté ba peuple congolais ndenge bozali wana so boza na bonne volonté pour évoluer tala na makambo ya coronavirus Congo ezobimisa 1,800,000 pour na coronavirus lobi natali obabongisa stade Kamanyola bache 6 millions coronavirus 1 million stade Kamanyola 6 millions on dit bato eza niti ba pantoufle muye penza bolinga pepe population ezate vraiment omoni biso matiti ntoza matiti mbatu nyonso bazonyata biso mutu soka komika na dikolo wana aomona yote oza na tina te politicien congolais poto évoluer faut babuma bango politicien nyonso faut boma ye po balingi ba famille na bango il faut boma politicien eza malero toza na ngweza ba politicien congolais nous n'avons pas l'éducation politique au Congo ndo moni mutu nyonso azaka lelo azati ya Kabila alobi mutu aleki Kabila azate lobi akomisi ma Félix Félix aleki tosalaki 18 to sala eloko te bato na bato nini mais jusque là Joseph Kabila zana kini wana yepe ba okanga ete ba boma yepe lo mo parce que Joseph Kabila tangisi makila peuple congolais belé soki Félix kaka lelo alobi ki alati kilote alobi peuple congolais na keko boma Kabila ya omoni ki sasa 12 millions onga na yebe ko kiko bima 10 millions ko bima ekende ka ikanga Kabila soki abomi Kabila na Congo wana esengoza la grave tala ndenge Kabila yake otala yene o ba prière balobi ya lokuta wana avant Kabila kota sasa la 1 heure du temps libanda siko 1 heure du temps bato esengo basaki nango non Félix akumi na motema ye c'est bon. Merci beaucoup, chers amis fidèles internautes. Nous allons mollo vers la fin. Toujours courir l'émission. Le monde a un mot à dire, mot à souka, encouragement, on peut savoir tout message, ni, peuple congolais, ou européen, ça, Junior. Te peuple congolais, message à couper ça yo, ezalika umoni ndenge muku na pe abandi ko lokaza la président ya nini commission électorale et ba théâtre wana donc Congo ezali ya bazoba soki toza distrait to tikala ka bazoba parce que bazoba ndeba obanda ko mi retrouver na en tête à Congo za bazoba kasi muku na soki muku no mutuneti muku na azo lokaza la président ya commission électorale c'est comment Congo bana. Merci beaucoup, continuez, monsieur. Ok. Nazolinga na saluer Yannick Wenge. Batu nyonso baza na occasion ya ko chat na kinelengi ekozala esengo penza chaque fois tozala en communication soki
ya koloba ezali mais soki eza te ya des fois epesaka mpasi okoya koloba osala comédie bando fingaka bato esalaka soni mpenza merci mingi na ndenge bolandi biso tokomonana na prochaine nzambe apambola bino bambote pe